Ah, bandeko. Natali parti moko ndeko na biso Magali Lomama. Alobi na Nana Ketchup. Ezaka parti moke Natali na TikTok. Nalandaki live yango te soki ezalaki na TikTok to soki ezalaki na YouTube. Parti wana Natali na kamwe. Pamba te mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bebe. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Nasekia. Nzoni boni na posa vivre boy. Ngaye na peksa bino na mono pena le loko ba mikolo. O ka pena ke ba mikuli. Bandeko Natali parti wana. Ndeko na biso Magali Lomama alobi boy. Mwasi oyoyo asalaki ndumba na balabala na mwasi aza kobima na motu adekone eza différent. Oyo adekone abimaka na motu. Donc Nana Ketchup na Niki Menga. Niki Menga ndenga dekona wana kutu ça passe. Mais oya Nana Ketchup ndenga zana libanda batu nyonso bamona nzoto na ye alors yaye tina te. Kosolisanga ya choix na yo. Kolinganga ya volonté na yo. Donc na tante na banda rotuna yo. Kolinganga te po nini yo. Kosolisanga te po nini ya. Tant c'est là. Bandeko na kamwe. Pourtant azolobela bongo azoloba na cadre libala. Donc entre bango mibale Niki Menga na Nana Ketchup. Donc fali moi ça bien akoye kobala eza Niki Menga. C'est lorsque Natali analyse ya Magali Lomama. Na yibite soki analyse ne selon basi to ye amitié na nzoto ya Nana, amitié susu na nzoto ya Niki Menga. Bandeko soki Magali Lomama amitié na nzoto ya Nana Ketchup, donc amoni ke ye na vi na ye soka salaki ndumba eza nkele. Ye siko na vi na ye soka zalaki bisika ya Niki Menga adekonaki eza nango problème te alinga kozala na ye bien na libala. Me bandeko selon ngai Magali Lomama a raisonné mabe te, ma raisonné pe bien te, a raisonné selon ye, selon pe bana basi, surtout selon ye, azomi tia na nzoto na ye. Or que en réalité, moi si lokola Niki Menga a déconné.
Magalilo mama tango alobi bongo esalamaka nango na bafie ebele. Olingi ye, olingi po bala ye, to mobala kende na poto adekone. Ti mobala abengisi ye, libala pe continue nango bien. Eza pe na basi, mobala tinde na poto, sima mobala ye, balobi mwasi na dekona. Ti bavanda na bango mwasi adekona rasosu te, baza bien, bari. Mais siko Niki Menga aza na kategorie ya basi wana te. Niki Menga fallait aza kopesa mbongo te po basi oyo badekonaka na kati ya kini babezwe moto etindi ye asuki alobi te napesa nzoto na moto oyo nazwa mwa eloko. Me Niki Menga ntango azodekone mpo na mbongo te po aza kobeta biloko na ye abanda kozwa mbongo. Donc aza kodekone mpo na plaisir, mpo na bilengi. Pe aza kodekone aza kokipe te mosika to penepene. Na moto ayebani na mobali na ye to moto ayebani te. Donc, ata binoko. Tu as trompé ton gars avec moi jusqu'à... Maintenant, le gars, il a su. Il t'a laissé. Et tu veux que moi, il sois toi ton gars. Ah, la mère. Toi-même, il faut voir. Ici, bête ou bien. Wana mwasi penza, bino bandeko mibali. To bino bandeko basi. Bokolinga ndeko na mobali. Acha mwasa bongo na ndako. Mais non. Po akobotela bino, bana ya bino te. Wana ebani. Po adekonaka po na plaisir na nzoto na ye. Adekonaka te po azangaki eloko. Non. Siko tokei na Nana. Botala age Nana Ketchup aza nango. Siko na 5 bana. Siko bozonga na epoke wana. Oyoyo. Bolobaka asalaki kindumba. Azaki na age nini. Kindumba ngo aza kosala modele ni. Tolobati. Donc, abanda kosala ngo ntango mosusu par plaisir te. Po basi ebele basalaka kindumba po na plaisir te. Totali exaucé wati. Mwana moso asalaka partouze. Tout d'abord, po alongwa kozala vierge. Asalaki yango mpo nani? Mpo na mbongo. Po ye elengi ya nzoto ayebi yango te. Po mwasi ntango aza vierge ayebaka yango te. Ayebaki yango te. Ayokaka na ye makipa yango te. Ti asilisi baklasse. Akeluka mosala, bazwi ye te, akomi chroniqueuse, akoti na sans tabou, batieli ye mbongo. Alapesi nzoto. Donc, apesaki mbongo nzoto mpo na mbongo. Lelo pe asalaka kindumba, atelemaka te chaque jour na balabala. Non. Exaucé azosala kindumba na partouze. Donc, comme tel na mokwa lelo akokata, abali. Eza gravité, risque eza te. Akobotela mobali na ye bana oyo mobali na ye. Bamarke Nana Ketchup. Soka sala kindumba ndenge bino boloba. Premièrement fona tala dire yango sala kindumba. Fona tala age yango asalela kindumba. Fona tala condition ya vie yango asalela kindumba. En plus, soki azako bimana mindele, donc aponaki bisika moka bien ya kosala kindumba. Sikoso kindumba
ezalaki oyo asepelaki nango bakontinue kindumba eza na bandumba ebele balingana bango libala te alingi akontinue ne kaka kindumba soki yo mpe obala ya kontinue kindumba toza na bandeko na biso na poto basaka na vitrine babala te baza na basi ebaa na mibale bango kutu basalaka kindumba na bavitrine me bana oyo babotaka soki alobi papa ya mwana eza yo bakosaka te so botie tembe bosali ba ADN ta bofata aza wana ana bana to atanga papa no yeyo soki bomemi bango basala ADN bakobima papa na bango wana me basi oyo yo baza lokola Niki Menga nanu kutu sali test ADN te yo moko zoyeba deja ke bano bakokozala ya yo te yango mpe fali asala no na mwana ne ya mibale eza te kipa ete ezali modele mwasi azali mpo mobali tu ayebi mwasi oyo azalaka na ye ndenge azali ata bino mokili bozomona ndenge nini me mobali ayebi ata bozomona mobali yango aza kidiba bino nde mbwa kidiba ye aza kidiba te kaka nde alingi kolakisa bino te soki kutu mwasi aza na ye azolakisa te ke ye aza kidiba te bongo bino kolakisa bino ndenge nini donc mwasi oyo yo azobima na yo bosali mpe mariage ezala mpo na mokanda boboti mpe ale mwasi yango ye moto ya liboso azozwa mariage yango ntina moko te azodekone. Tu as trompé ton gars avec moi jusqu'à... Maintenant le gars il a su. Il t'a laissé. Et tu veux que moi il sois toi ton gars. Ah la mère. Toi-même faut voir. Ici bête ou bien. Azodekone atalaka pe te mpo na plaisir na nzoto. Soki mwasi bongo okangi ye na mobali moko azali moto oyeba na ye seke na nsima ya mobali moko wana aza na 10 mosusu fo kosala yango toujours fois 10 ezalaka accident te ezalaka erreur te ezalaka bien calculé sikoyo na kokamwa Magalilo mama aloba mwasi lokola Niki Menga yende mwasi lokola Nana Ketchup yende mwasi te na kamwe nga moko na famille nanga bato babala na Kongo kuna na Kinshasa mwasi abanda kosala mpe kindumba azalaki mpe moke na babala me ntango akoti na ndako ya libala kindumba eza te entre temps moto wana azalaki na mwasi na ndako mwana ndako oyo asalaki kindumba te me ntango batie na ndako nde kindumba kosakana te mpo na mbongo mpe te mpo mobali amonaka mbongo kindumba kaka mpo na plaisir na ye nsima ke bala ne ndumba mena ndumba ti lelo bazali bocomprendre alors bamibali bayebi mpo mobali moto abalaka mwasi ata yo mwasi obimisi mbongo obali ye ndenge
ndeko na biso nanyo Malika Mania abali mobali. Donc soki kaka bando dekone mobali na koyeba akotiki le temps po changer te, akotiki le temps po ye abando calculer vie mosusu. Donc soki Malika Mania akomo dekone mobali na jimo paradis akobosana ke mwasi oyo asombelanga voiture, ke mwasi oyo abalanga, ke mwasi oyo asombelanga ba costume. Po mobali moko te akochange honneur na ye na ba bêtise wana, rien du tout. Tu as trompé ton gars avec moi jusqu'à... Maintenant le gars il a su. Il t'a laissé. Et tu veux que moi il sois toi ton gars. Ah, la mère. Toi-même faut voir. Ici bête ou bien. Akoko la tsomba la moko na minute wana. Akoko boyo pe na minute wana. Toi ko kota na méthode mosusu. Yozo mona zaki diba. Ma ki diba te. Yozo mona zo sale loko te. Ma zo sale loko. Kaka nde yozo mona ngode. Yango wana Nana Ketchup ba comparer na Nicki Menga. Mais non. Tout d'abord, moi, Sango, à part Aboya Mabala, na bana ni mo linga bango te, a utiliser bango de. Na lobite ka yinda bango. A utiliser bango, a sepelaka, azana bana. Bana mo bakola. Bana mo bota bango na fali. Donc, vina ye egal bana wana bango bapesaki biloko ebele na mokili oyo. Yango asa na bango besoin malinga bango te. Tango mama zo utiliser bana na ye contre papa na bango alingaka bana nete. Tango mama azana mwana moko mobali aza sportif mwana wana na bunda te mama soki eluka bitumba azoloba soko sakani nanga na kotindelo mwana nanga alingaka mwana te. Ata papa mwana ba utilizaka na likambo na ote rien du tout. Ata na maloba ata na kobangisa soko sali bongo oza deja mabe atomi yebi te koza mabe mwa mabe. Oza mabe ya kosakana te. Ozo utiliser nde bana na. Siko Nicki Menga na Nana Ketchup. Non. Nana aza mwasi. Tout d'abord so fallait azanaï. Poza mwasi. Bakis. Badandimi te bakis. Poso bakis. Base bele oyo bazoloba. O bazo benga. Naba oba ocha ba commentaire. Naba oba osa l'émission. Bazapi na bakisi ba misusu. Ba misusu pe basi baluka bakisi ya mibale. Me bakangata mobile avoyu moko te na kwen. Nana Ketchup aza deja mwasi kitoko. Aza na maîtrise. Abotaka na facilité aboteli pe mobali na 5 bana. Mwana liboso mobali. Marcusis. Na Yuri Abimakawa alobake wana za mwana naye. Batikala kokutana na Nana Ketchup te babima pe na ete. Nana pe alobaka ngo te akipa ngo kutu te. Tout d'abord makambo te le gaga. Nana ayokaka ngo atalaka ngo pe akipaka te. Soko akipaka te aza sir na ye. Mwasi moko atonda sir
na ndenge akosakana te. Yango wana bato bakosala rando na Nana Ketchup ba analyse pa ya Nana Ketchup, mais soki osala analyse osilisi banda mpenza kokorige analyse no moko omona bafoti to meko tuna bopinion bana mibali so batie Nana Ketchup otali vi na ye banda ti lelo batie Niki Menga otali vi na ye otokaka banda ti lelo soki yo mwasi ni okobala. En tout cas bakobala Nana Ketchup Niki Menga te. Tout d'abord après Fally abali te poani po soki aza mwasi kitoko azali ya kitoko sikoyo lokola aza kitoko soki aza mwasi malamu donc abongi na libala abali te mpo na nini bokoloba aza kozela Fally ntango azalaki na Fally azelaka kutu Fally te mpo na basangisa nzoto akosangisa na Badive akosangisa na nani sikoyo nde bakabwana azozela Fally ou bien bolobaka azelaka Fally na mibali mosusu na mbeto bongo bandeko tozolobela libala tozolobela vie commun kozala ensemble na mwasi mais non soki mobali moko te atikali ni kofiance ye ni bafoto etambulaka na mokili na bavideo ye na mobali wana problème ezali no mpo mwasi oyo aza ya malonga ata azwi na libala te mokomona ata na foto ke mobali azalaki na yeyo bawumene mpe 2 ans bongo neti batani ya mabedi abali nanu te no me toyebi azalaki na mobali na poto basali na ye mbola bwe toyebi sikoyo aza na mutu te akokobima ne na mutu me lokola eza ya siri te aza te me ntango akokóma na mutu asiri atie ye fiancé abimi soki babalani ça va soki mpe babalani te tokoyeba tani ya mabedi aza na chance te azala na fiancé liboso eke mabe fiancé mibale eke mabe me Niki Menga toyokaka Piero yango mpe azowangana Piero mpe kote azali azowangana en tout cas bandeko même babiso oyo ntango tobimaka na basi obombi sekele basi wana basepelaka balobi oya mobali malamu abombaka sekele me nabombi yango mpe mpo na intere na nga atosa kitoko ndenge nini nalingi bayeba kaka teke nabimaki nayo oye eza teke namoni yango spécial ata yo mimonaki oza spécial ata yo monaki mibali oyo bakufelaka oyo baleki nga me nga ntango nabombi yo donc nalingi te bayeba nga nabima nayo nga nazomona na ngai te nde bamisu bazomona sikoyo baniki Menga oyo bamibali ebele mpo abima na mibali ebele mwasi oyo aza na motu na ye azobima na bato bayiba na mobali na ye ma abimaka na ebele te abimaka mpe ana ebele akoma kombona yango léger pete
akoma komona yango G baza basi ya kobala te. Bien sûr moi c'est toi bongi na libala ndenge na loba wana fo bala kaka moto moko ubia mobali na ye boye moko ayebi akozaka na mobali wa kolinga bala ye meme Niki Menga aza mpe na mobali wa kolinga babala ye akende kaka kondima na mibali wana me Nana Ketchup na Niki Menga Nana Ketchup aza mwasi mwasi likolo ya basi mpe ndenge aza wana adokisaka basi ebele mpe basi ebele bakokontinue kodoka bakokontinue kozala na haine na ye colère ye kuna mère de famille madame ya fali hip-hop en tout cas nga papa robona sukisi awa ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la bataille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la bataille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la bataille Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, et boss de boss yani a danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.